tolambela bino ndunda comme épice tozali na ndembi, tomate mbuma, oignon, ail, piment, aubergine. Na ndunda na biso tokotia mwa nguba mobesu ndambu oyo eza ba épice na biso, bouillon na biso tokotia pe na kati ya biloko na biso oyo itolambela eza accompagné na mbisi oyo kamba nyoka. Nde eloko na prévoir kolamba na mokolo ya lelo. Ezala accompagné na fufu. Tout ça, c'est quoi? Oui. Hein? Papa. Oh. Papa. Tu veux faire quoi ici? Je suis dans l'autre. Il est pas bien fait. Faut toucher la chose à ce canal plus. Amène-moi quoi. C'est ça? On a tiré huile na biso na moto mpona kotia mbisi. oyo boye na ko aprete ba épice na biso mpona asala mbisi wana kamba nyoka.
Là, yaka likambo episi esangana moto ezaka boni jama okalinga na masoso wana. Sopa mai boye mpona kolongola bicarbonate. Namoni ebeli tozokitisa yango mpo tokenda koservir bato mpo bameka badeguste biloko na biso tolambi lelo. Okitisa nzungu biloko na biso ebeli topresente yango sikoyo na mesa mpo bato bayeba kodeguste. Tolambi lelo ndunda esala yango légume vert. Mpona kolamba yango nazali na besoin ya matungulu, ndembi, ciboulette, huile, tomate mbuma, aubergine na nguba mbesu. Légume peu de ma vert na tchaki bicarbonate. Mbisi tolambaki ezali kambanyoka, olingo kambanyoka na biso totieki mafuta na moto. Allez.
totie matoko, totie ba épices, matungulu, tomate, ndembi, ali après totie mbisi na biso. Entre temps mbisi là ba épices yana na moto to ko apprêter biloko mbisi vanda na mai po elemba de façon que tokoka kolongola ba salito eza côté ya mutu. Et après tosopi yango na sauce nde yango to mélanger na sauce bien neti kaka mwa kokalingama na kati ya sauce wana yango mo bisi mo mai moke lokola evana na kati ya mai nde yango recette na préféré kosala mokolo ya lelo. Biso tokolia yango a lelo na fufu ekokoliama na nyonso oyo alingaka kolia fufu ta kolia yango na kwanga na makemba tout comme na loso ekoki koliama. Bon appétit à tous. Merci beaucoup na maman Alpha na initiative kitoko azui Alpha Kitchen na pesi merci na profiter de l'occasion pour koyebisa batu kolamba toyebto après na chaque jour ba pe ba yebi kolamba te ba s'abonner massivement na Alpha Kitchen po ba yeba mwa bilubu mo ya mike bio to négligeaka to kolambi bote sepeli papa sepeli bana ba sepeli. Ba meilleurs vœux sur 2022 to banda ezala mambo kitoko ba initiative kitoko susu bakisa na kati ya chaîne na yo Alpha Kitchen. Donc les bonnes choses zamba batela totambola longo. En tout cas na sepeli pe mingi susu na oni mutaki vous contacter ngai na sacrément spontanément to mesani. En tout cas, Moussana Bombo Salango avec amour, courageusement. En tout cas, sur 2022, maman bien sous ces alazala. Na CP na courage na bino, Onil, Zola et Sacré Mananga. L'équipe Moumana Pessidino, ma meilleure. En tout cas, merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse.